Baebinga ndenge zana bokechi wana ata musique abetaka wana ya kizebola wana ye mutafondaki yango te ayibi yango mutafondaka yango eza bana kitambo master nanga totanga na classe moko Paulin akufa ko tout ça ya mongo bo mongo omoni ba mongo bazaka pepembe tout ça la tout garçon mo kitoko bo ye et puis bana kitambo ya uti soki ya pezaka soki na lingwa soki ni aye ko tricher yango kaka miso makasi akoma bokechi ye azako beta mama musique na ya kizebola wana akomi pe soki politicien to ça ni etikala koma pasteur so akokata lobi loi pesana po na rappel ko sanata ba sport on na zape na kisa bitumbo bakatanga ipena bakatanga yango pendeza blague te na nganga o ya sala ba kisi ya ba bilima wana ba bilima ya équipe à football non mais que sport etambola pena kisi mais qui ces allés existe d'accord mon qui c'est tu veux dire donc un sportif faut tambola kisi mais pas tous les sportifs qui ces allés moi qui mille moi aussi tu crois aussi mais il faut des sportifs ozolo ba makambo ba shalom ouais. C'est comme si ndingo tiki au côté mamba shalom donc tiki mamba ya kisi quoi ngala ko tika bokoko te sangisi bokoko na mais na koloba na yo bo ça veut dire que omoni ndenge bato bazali bato ko sambela pe mabe mingi na Congo ba sambela mabe makambo ya nzambe azali esprit bakoko na biso pe ba sambela nzambe christianisme ba belge bato ya kana ngona ba 1800 quelque bon avant bakoko na so sambela tu vas ressembler tu es bien nzambe tu na mampungu nzamba julu tout ça là tout église catholique y na ba belge tout ça là tout mais ba belge tamba na forme ti lelo mais ali culte ya ba romain monseigneur cardinal Malula na ba né soki 73 blo mo comme ça ba ko tia culte un peu traditionnel congolais mais est-ce que ba tiango bien te ya ko mon église de réveil. République démocratique du Congo, seule richesse que nous avons en commun avec vous, mesdames et messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, évidemment parce que cette grande équipe technique se déplace toujours pour nous accompagner, afin de faire un bon travail. Merci à ces lions derrière la caméra ici, ainsi qu'à nos amis et frères qui sont sur ces plateaux. Merci à Ibenge de la presse, merci d'être là. Jamie Chibangu, merci d'être là. Et Glody Lunda également, merci d'être là. Ensemble, nous allons plutôt recevoir aujourd'hui Mokoyaba sportif aguerri. Il a fait son temps et Tilelo Azara toujours wana. Il fait parler de lui. Hein. Maître Vandam, bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. Yes. On commence à là. Depuis quand on a eu le ensemble la raté, ensemble la première. Donc on a habité peut-être dans le Shalom, na kanisi que bongoli monté, mais après au bêta batba maka, au bêta est belé et puis les lots bongoli monté. Shalom est là en beauté, mais ils en a qui est hébreu. D'origine nanga. Ah ok, vous êtes hébreu? Non, naza juif noir. Biso ba loba na ba tuchi, ba rwandais quoi. Donc ba éthiopien, ba tous à la race en Égypte, quelques pays aussi sur la Bossanité. Donc on est en Algérie, non en Algérie. En Tunisie aussi, et puis en Europe, pour le battre pendant en Amérique. On est habillé vraiment trotté, mais mingi sur carrière au salaire sport, en tant que sportif. D'abord, aujourd'hui, les Londo Zalina Oyo Salana Sport, nous se sentir. Je me sens heureux parce que Nazari Maël est trop sur remarqué Nazara Maël Tilelo. Mais l'air Morombo, on a besoin de bandeaux olympiques, tout ça là, tout, n'a pas n'a côté à sport. Na poni côté sport mais na au monde on peut servir mingi ya on est le tilelo bato ba banga ngai pour bata makasi il faut ko banga ba ko respecter ba armée police ba uti na bata makasi depuis kala ba gladiateur ba ka bata ko banga yo mutu mokebo zo ko no ka makamona mutu makasi be na l'état ou be na armée état lié le droit de l'homme ça existe bon na côté ya te alors na kene mbangu mbala moko Obi batu babanga toujours batu makasi. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans l'image au monde qui n'a poto? Pour moto makasi il faut babanga moto makasi il faut babanga ba poussa na pembeni mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que toko matina ndenge to mona qui na ba image na bilili? Bon ba image c'est belé nga na kolobaka ko na yebi parce que nga na mutu d'accord d'abord na poto na sali ba 30 ans. Nazali ba titre zebelé. Nazali pena ba chef ya batu mingi ba na poto. Je suis l'un des chefs. C'est moi qui commande. Je ne commande pas.
Parce que moi, rébellion, peut isoler, au moins les désordre. C'est comme une rébellion, bazali, tout ça, là, etc., etc. Mais sur total, dans le cas, judoka, sportif, c'est biso, pour maintenir ordre. Il y a un moment où la sécurité partout. Donc, sécurité, c'est avec l'État, avec la police de ce pays, même ici parfois. Donc, au moment donc les années. Mais... Alors, tout cela d'abord, Makamba sécurité pour collaborer avec beaucoup de musiciens. Évidemment, pour la sécurité, na bango, pour la makambo soso, parmi Batunini, et marca peut-être na ba relation, na ba lien, na sala en tant que sportif, et marca quand même yo carrière na yo et collaboration au mona que c'est un homme réglo. Oui, mais ngana ngolo beza pour na balancement te, mutu ba balancer na ebité. Ngai na senga balancer ngai te. Mais mutu ba balancer nga sur la ligne. Sur mon ngana na ota molanzela, de toute façon, je flash des gens. Avec ma carrière presque 2 mètres, bon, j'ai un teint clair, et puis vous comprenez, je sais m'habiller. Donc les gens me regardent. Bon, j'ai pas besoin de balancer, mais balancer, balancer, Kofi Olomide, ouais, tout ça, tout, Atrisha, t'es à Ebangaïté, à Enambinza, Soka Utua, puis na Ebita Dagmona Lingwala, à Iwana. À Egolukara, Moutamakashi Mobatambolakana, petit frère Naka aussi à l'objet, on va mettre beau. Il n'y a pas joué garde de corps. Oh, est-ce que Bisson attend on a la bagarre de corps à un musicien? Non, mais c'est un métier quand même. Mais tu n'as pas avec un poteau, bon, là-bas avec l'argent de devise, jusqu'à ce que, bon, un collègue a combi, tout ça, non, c'est pas, attendez, c'est moi. Ah, mais non, il y a quelqu'un là-bas, tout ça, là, vous comprenez? Bon, donc, on a j'ai même piano, on a Werrason, Badaba petit, frère, on a pas mutuel le petit, on a un petit frère, les deux attendent en bango, on a un peu continuer, on a petit, on a bimi, tout ça là, tout, fabriquer, c'est tout ça. Na ba héritier eza mikolo za batana bango mais bato lokola ba wera wana na ba jibe baza batu o ba pesanga ba respect likamoko mabe na sens ba lobate mais na tala ndenge wana sinon na garder ba souvenir bien na bango. Ok, Maître Bobo, bonjour. Bonjour. Maître Bobo, sur le tali carrière na yo, au tali temps oyo, au sali sport, apport na onionso, na vie oyo passé. Mobima na sport oyo ya Congo na kombo oyo so mipesi batu bayebi Maître Bobo mutu makasi so tali na lelo na génération o lelo na ono so se passé na génération lelo ko lo banini parce que toyebi kala so na koki ko mema mutu na ngama mulai kala ba para banda otinda bana na bango na sport moboti mo razwi mo na loboko amemie kende ko yekola judo kende ko yekola karaté mais lelo likambo na zo sala mapenza isusu mingi te eza vu na œil moko ya malamu te bakomi mingi tolo baba kuluna na bapomba okoloba nini par rapport ya temps auto nango siko mais ngala ngoloba eza conjoncture actuelle hein donc mokili eza kana nga bobenga ban kuluna so mutala bien kuluna pona nga insiste ta eza nango rien biso to na poto ba manifestation sala makuna tout ça c'est la même chose moi mbulu na zozala ezali nango hein et vous allez ils ont ba chômage ils ont rien à faire tout ça là tout moto moko bota mabe azalité ba circonstance à mokili ndé moto et comme ça ka moto mabe donc attendez moi je suis pas là pour juger qui suis-je pour juger n'est pas par le bague na parole mo alors bague on a 4 avions na interview mo salaki. OK Maître Bobo lelo soki tobido zonga esika yo vandaka kuna mingi esika umeli na mikili ya poto tozomona ba combattant na phénomène ba combattant nyonso wana la plupart bazomi benga tant tozomona bazo poster ba vidéo balobi ke bango pe baza bato makasi sikoyo kolonga ya bato makasi bazaki na Kinshasa bakei na poto ezaka rapport bango nyonso bakoma ba combattant basala o bazo sala wana to ndenge nini. Mutuna na weza vraiment mutuna mo weza malamu weza penda vraiment ils ont fait partie vraiment na beat pe émission yo mais ça peut faute ya ba organisateur mingi net ya ba concert wana bani parce que ba contacta ka bisoté ozomona bani ko contacter bisoté ba tu misusu na poto na ba saka makele po police azali démocratie non bisoto beta ka ba to beta ko saka na te to bunda bitumba awa tine to na poto ba ko sala mboma bitumba ya balabala za ka ringi te musu akantika na maboko non ezana ba beloko nyonso to ngana émission makamwane aussi là l'état na biso prenenga zali il faut combattre yango il faut pesa maboko na ba sportif officiel ozoka ngai totika ba chantage wana basi moko bona bato moko bo kende ko mettre ko pekisa musique beta concert beta ba uti wapi ngai ano ngaba natambola kanga moko baya na mutu moko na kufa ta na 10 personnes ngape mukolo bakundanga ka ndenge na za pe chef na za mutu ya royaume
Royaume Kalamba. Nazali boye kwa wana uta yokufa Kalamba chef Kalamba normalement tant musunga fona récupérer poste wana. Tant musu parce que yeso ka fandi wana nga fona na gauche, sona na gauche tena na droite. Donc ozomona. Bato wana makamone aussi là, et aussi là, eza ba phénomène mo passager, tozo combattre yango. Mais nde ba konzi na banani, il faut pas contacter biso so so lukanga au mona nga. Yo que nous avons montu moko boye tout ça là tout éviter. C'est pas moi aussi tout seul. Moi, je suis, ça veut dire, je supervise Batomaka, si Banen avec les autres sportifs, et d'ailleurs, on rassemble tout ça, l'équipe. Voilà, merci. Bonjour, Maître Bobo. Maître Bobo, tu as vraiment visite na Katsakin parce que vous avez représenté l'association Bajido kuna na poto. Est-ce que le but de la visite na Kineza juste pour nous passer temps, moi repos soit pour notre travail par rapport à la responsabilité na judoka ya diaspora. Bon, on a pas so to pour vacances mboka na biso eza kitoko eza pena malamu mais contexte pena hôtelière ya réception ya bato pour na vacances ezali nano pena na norme te. Côté on a toujours un grand travail au sala mais trop comme maraka. Bon, on a eu une visite familiale aussi, et puis Nathalie maman est malade, ça va un peu. Et puis, on a eu une fête il y a 30 juin 2018. Tu penses déjà avant l'initiative, on a eu na AJICOF, Association de Judoka Congolais de France, avec ATT. Judoka Nangane Bazali, on a toujours compté pour organiser une grande compétition sportive et culturelle. Vous comprenez, sportif, culturel. Et là, ici, on est au monument. Tout ça, on a un point d'interrogation. Donc, ils ont fait mon mounène. Et aussi, on a parlé des congrès de Montreuil, donc banlieue à Paris. Et puis, déjà, quand on participer à 4 manifestations, on a caché au Bayekoli. On a à peu près 250-300 personnes. La salle Moro contenir jusqu'à 2500 à 3000 personnes. Et la manifestation monte pendant des jours. Pourquoi pas? On a des moyens, tout ça là, tout. Tout le monde a ça, tout ça, appuyer le gouvernement. Bon, invité pe judoka invitation donc ça ma équipe est belé équipe il y a Congo RDC, il y a Congo Brazza aussi, équipe il y a Sénégal, équipe il y a Mali, donc les abao bazara qu'on a toujours bon sur place parce qu'il y a plusieurs communautés bazakuna. Et puis équipe il y a Algérie, basé belé, Maroc, na bango ba français. Maître Bobo, vu tension ya mboka ndezo kende yobi oyokuta na gouvernement pour sola mambo il y a le 30 juin 2018. Est-ce que aux informé na mambo ile kala mboka pose apena conscience yo travailler na gouvernement ça sur place ozo banga te peut-être ba kolongwa soit te kozande ni. Mais ce que bolobi gouvernement est un gouvernement malamu et kolongwa mais de toute façon moi je sers l'intérêt du pays, je sers pas l'intérêt des partis politiques. Moi je reconnais le pouvoir en place. Je jouerai toujours sur l'opinion une équipe avec l'équipe qui gagne. Hein. Moi, je ne vais pas perdre. Donc, ils ont aussi libre choix. Jouer avec l'équipe qui gagne, mais est-ce que vous avez que les combattants sont vraiment très actifs dans Mambutumbuto? Est-ce que vous avez risque vraiment à se lancer ouvertement dans le lobby? Si Natambolanga mon à Paris, Binga Iwana, Naébisho Nazamutu, et Tumba, Soko Bandi et Tumba, il faut s'il s'ayango. Aucun exemple. Ata bomoni na kimi lemsu baye bo batakinga na kimi te za ba technique de combat na go revenir après surtout le bizo ba na mutu mona ko sa plan de guerre ngala mona soda tata nga za général chef a format ba généraux ba basali Mobutu afanda en fonction. J'ai entraîné les militaires à Despé et je connais et tout ça là tout reculer je sais très bien même pour revenir tout ça là tout. Sur les combattants, nous sommes d'abord, nous avons rectification. Comme on a Chimanga Bilolo Charles Joseph. Maître Bobo Vandam, le grand Yakuza. Je suis un peu presque partout. Dans l'énergie, je dépense. Maître Bobo Mukongope, quoi Kanango? Mais un problème, oui, il y a eu le lobby, effectivement. Nazali Mutumoro. Bon. Grand maître, quoi? Peu combattant, affaire combattant, au défi combattant, ça va jeter dans Congo avec beaucoup d'adrénaline, pas problème nous en Congo. Oui, voilà, aux autres un peu, aux autres taquininga, mais après on répond, vous allez 4 ans, équipe nationale, ils ont raté, il fallait de toute façon garder corps dans Gaza, Simon Bomoni. Problème, ils allaient, bon, le baboye. Ngai na je connais qui je suis. Yonengo zala peut-être éviter ba défaut ya batumingi pe ndenge na mokilo ezali. Ozali wana tu peux pas savoir qui tu es.
tout ça. Moi, je sais qui je suis. Je suis un homme de mission. Je suis venu ici sur Terre pour une mission. Et go kokisama. Moto moko sala ngelo kwa zate. Moko na okufa moto akufa quand même. Moko na okufa na 10 personnes. Je suis comme ça. Donc yebisa bango même ndenge nazali numéro matricule la voiture. Ya voiture nanga nazana ngote mais ba ebingai ils me connaissent. Mais maître Bobo, tout ce qu'on a fait toi na indépendance au yozo préparé. Tout le monde va conseil au bino bozo préparé. Tout le monde va combattant on a car un phénomène combattant, va pekisi va concert et va ndéronabi sur un musicien et belé. Car rapport na but na bango balobi ke bazo pekisango parce que le pays va mal. Mbokeza bazo kufa mbokeza matanga, il ne faut pas faire la fête. Yo ozo ça la fête, bino bozo ça la fête il y a indépendance. Ba concert oyo ba télé mi ba sel maké ba bimi ba to ebélé concert pezali annulé est-ce que bondimi sami vraiment organisation ya bino wana egole kapena na kimia ba combattant ba yebélé ndenge ba ki na ba concert ya ba héritier wana na ba fali pour ba bino pe organiser fête ya indépendance et simbi pe leki na kimia bon ndenge na lobi na sur telle fête d'indépendance wana sina ebisio na mokili ndenge ezali faut ba mokili ndenge ezali. Na mokili batamakasi babanga bango parce que baza représenter la loi de toutes les façons armée sont allés armée salamaka d'abord na batamakasi donc batamakasi ne bazali mutu soka bundi soka bokena jisi ba condamner rien plus tout ça là tout parce que ayebi ba technique ayebi tout ça là tout mais tokozala déjà avant combat et bunda ça va 250 personnes 300 dans la régiment batambola mutu na nzela na ya on va récupérer au PA donc na ebisio déjà ba athlète ba la compétition wana manifestation na to déjà 250 à 300 bongo yo civil mo bo kondomela ka masangali bo vimba bo sala ka table d'hôtel rien du tout na basio na mona ki na château basi château rouge wana baza ko solola baza ko sauter pona concert est raté il y a petit héritier concert est raté c'est bien tout ça là tout bozo sepela mutafuti bambongo na ebele makamune so tout ça là tout biloko wana aussi là mais ndeza faute ya organisateur balukaka bato lokola ngai te na lobi bato lokola biso je suis pas le seul je fais partie ya bato oyo soki responsabilité ezali au confier et kambo koleka bien d'une part ba musicien na biso pe bazana le fundo mingi makamone faut batika parce que bazalo kwa na moi boule moko sphère moko ba vivaka il se croit dans un truc comme des super hommes tu vois depuis en plus je m'excuse makamona mongo ya kobeta ba concert tard bani non tobeta concert ndenge ba Johnny ba beta kata ba mususu 4h du matin musique esili ba tunso ba zongi na tongo eloko Maître Bobo oyebi que ndeko Bokechu premier commanda eso na ndeko mususu Babe Masombo na ba combattant nyonso wana lelo balobi que concert ezalate pe mot d'ordre wana eza respecté encore une deuxième fois na tuni question ozozo a risque ya ko défier quand même car moi squelette on atangi kaka wana bon nengo lobi pona yambo commanda eso na Babe Masombo bon ndenge na lobi wana ba kolanda émission ke neko yebisa bango naza na téléphone na ngai pe ba ebinga ndenge zana Bokechu wana ata musique abetaka wana ya kizebola wana ye mutafondaki yango te ayibi yango mutafondaka yango eza bana kitambo master nanga totanga na classe moko Paulin akufa ko tout ça ya mongo bo mongo amoni ba mongo bazaka pepembe tout ça là tout garçon mo kitoko ye et puis bana kitambo ya uti soki ya pezaka soki na lingwa soki ni aye ko tricher yango kaka miso makasi akoma Bokechu ye azako beta mama musique na ya kizebola wana akomi pele soki politicien to ça ni etikala koma pasteur so akokat donc likambo ezali wana yebisaka bango ndenge wana commanda eso Babe Masombo de toutes les façons elina kanga mitif na tuni olingi to parienga na ona kanga mitif bon nazolo bakaka te to eza émission bato baotala to tikala na cadre wana saka tozolo bapeka entre nous to baki tout ça na kanga pe mitif soka lobby loi pezana po na rappel ko sanata ba sport wana te na pena kisa bitumbo bakatanga ipena bakatanga yango pendeza blague te na nganga oyo za sala bakisi ya ba bilima wana bato bilima ya équipe à football non mais que sport etambola pena kisi mais qui ces allés existe d'accord mon qui c'est tu veux dire donc un sportif faut tambola kisi mais pas tous les sportifs qui ces allés moi qui mille moi aussi tu crois aussi mais il faut des sportifs ozolo ba makambo ba shalom c'est comme si ndingo tiki au côté makambo shalom donc tiki makambo ya kisi quoi ngala ko tika bokoko te beaucoup kona mais na koloba na yo bo ça veut dire que omoni ndenge bato bazali bato ko sambela ma sambela pe mabe mingi na Congo ba sambela mabe makambo ya nsambe
nzambe azali esprit bakoko na biso pe basambela nzambe christianisme ba belge bato bayaka nango na 1800 quelque bon avant bakoko na biso basambela tozakosambela toyebi nzambe tona mampungu nzamba julu tout ça là tout église catholique ye na ba belge tout ça là tout mais ba belge tant baye nango forme ti lelo mais ezali culte ya ba romain Monseigneur Cardinal Maloula na bané sogi 73 blo comme ça ba ko tia culte un peu traditionnel congolais mais est-ce que bachango bien bien té ya ko mona église de réveil avec l'autorisation ya église catholique ne sikoyo bandimi baleki belé pour monique bato baningi makama osambela mingi na mboko na biso za malamu ya ko mona église de réveil ba koma tout ça sogi église de réveil aton église catholique nga na ko beta ta passer wana mbata na sina kena na machette moko bona kata bango na baki kutu parce que ba yibaka mbon na ngai ozo comprendre bana ba yiba pasteur merci moi si na ngai akopesa libonza soki libonda 2000 € na église dim mais atuni ngai te ngabi non faut na récupérer mbongo na kenda pe na pesi délai ba mono ko la blague na kenda na machette na beta na porte tout ça là tout ba bimisela nga mbongo na bazongisa na kufi nazali oh mais maître yo zo reconnaître ko pesa dim te ko pesa dim za mabe non mais dim ezana mbongo eza bien eza ko bino boya pe na ko yamba bino na suka photo mela moi bien au église il faut pesa mais surtout le bito parce que moi ça ebile le bien enseignement na pesa bien te pour repérer ça 10 000 il faut biso moi sina mobali to sangi sina idée nanga parce que c'est moi le chef de famille yo to ko pesa ngana yebite ye mo ko pesa ngana yebite ayiko yebisanga nga ah mbongo bele il faut récupérer parce que zongi ça oh mbongo wana de suite ozwa ki to futa ba facture ngabite azo salanga ususu tana na machette église bato ba panzani bazongi ça mbongo maître bobo ici ezali beaucoup qu'on a biso yango na lobi dans naissance ezali normalement église catholique a cotisé yango mais a cotisé yango bien te il faut cotiser yango pena makasi parce que na christianisme beza solo Jésus akufa c'est quoi azamona na nzambe na ndimi mais azanzambe azamona nzambe ta nzambe na ndimi ndenge nazoloba awa mais église catholique a cotisé tradition na biso ba africain pena mingi na katite so tana makama ba église okuta église chrétienne de l'Orient. Aujourd'hui, est-ce que Jésus a la langue, banane, tout ça là, tout, na Éthiopie, peut ensemble là, tout, au christianisme, Jésus, mais, dans la forme, là-bas, il y a tradition, ça n'a qu'à. Donc, dans le même, dans la église catholique, va revoir, va banga pas peut-être, Azan est gentil, va revoir, va présenter, culte moko pendant les traditions, na biso africain, ça n'a qu'à mingi. Maître Bobo le lotang ozotala yozala mikili poto ozotala sport ya mboka na Congo na oyezole kana mikili poto est-ce que vous avez ba regret moko na kati ou bien na kati association na bino bozo bozana ba makanisi moko pour na kozongisa lisusu sport na biso na valeur moko ya likolo lokola pende tozomona football nezo ke liboso pourquoi pas judo pe kende liboso teme ko kende nango so na bi regret na na regretter na regret penate donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. De toute façon, on est dans un pays sous-développé, quel que soit. Il faut tonga bani, mais non. Autant la paix, Sodan, Abisso, domaine et belé, est-ce que tout ça est bon? Est-ce que le Congo, il a l'argent? Je peux vous reposer une question. Bon, on te le voit, mais est-ce que l'État fait des recettes? Est-ce que vous avez fait des impôts, tout ça là, tout, des contributions, vous allez faire des amendes, tout ça là, tout, etc. Maman, ou maman, il faut foutre.